Masolo Yakin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, chers téléspectateurs, Nalinga Rabino Mingi. Na sepela mingi mingi tango bozaka branché et connecté pour na kolanda magazine na biso yo. Et ambela Rabino batu ebele net le loi ou atolobi to koyamba moto moko yo boyebiye peut-être mais bon mesana na yé vraiment té mais vu que c'est un Congolais yo azape na souci à peuple congolais, peut-être beaucoup mesana yé beaucoup yé ba elisusu mingi mingi. Mokolo ya lelo bongo na pesi mbote. Bonjour honorable. Oui, bonjour maman. Ok, merci beaucoup. Ceux qui ont koki koye bisabiso oza nani na bandeko bazolanda yo bazana besoin ba yeba yo mingi lokola. Merci mingi na liloba oyo pesi ngai naza moko ya bino mwana Congo. Né à Kinshasa, grandi ici. Akamususu iza ya koloba mingi te, ma naza mwana ya Congo. Candidat à Bino député provincial, l'étoile d'Engaliema. Kabemba Lumbala Francis, numéro 152. Ok. Francis Kabemba Lumbala, numéro 152, aza candidat, il y a souscription à Engaliema. Mingi mingi za na députation provinciale ndeza moto to yambi lelo toko beta na masolo ya kin ya lelo bongo ndeko Francis na sepela mingi na benga yo ndeko ndeko Francis poza ndeko ya bandeko nyoso bazolanda biso tolingi vraiment to yeba est-ce que oza na parti politique nini parce que lelo comment na mboka na biso poto yeba identité ya candidat moko bo il faut to yeba ya sangana kana banani. Ok, merci mingi na liloba oyo osili kutuna ngai. Bien que monoko na biso ya lingala est compliqué nga moké, je vais quand même me débrouiller pour parler en lingala. Oui, vous pouvez mélanger le lingala et le français, hein. Bon, d'accord. Je suis l'un des membres effectifs du M17. Qui dit M17, c'est le mouvement de la libération du 17 mars, le parti cher à Augustin Kikoukama. Ok, bongo, eza parti à majorité ou opposition? En tout cas, majorité, naboyi nanga makamba majorité, naboyi makamba opposition, nga naza na centre. Soki yo sali malamu, nga na applaudir. Soki yo sali mabe, nga pe na ye pe na oyo nga parti na ngai nde sikoyo. Opposition tenite na yende kaka pona ko contrer, pona ko aider ekolo na biso Congo. Ok, mais to moni mingi mingi bino ba député bokomi ko kima. Bozo lingate ko se prononcer na ngambu ya opposition majorité, boza bongo ko banga sinon peuple ya ko voter bino te. Nga en tout cas makambo ya peuple a voter ngai te, a voter nga bien voter ngai te, misala oyo ngai na sala. Yango nde ko voter yo, misala votera te honorable. Misala e votaka, ba yebaka mutu na misala na ye na ndenge asalaka. Tozali te pona polo, tozali te pona kolia, tozali te pona toza pona bien-être ya peuple na biso congolais. Peuple congolais, il faut akoma na esika o ya lingaka ko fanda. Avanda na ebonga na ye en tant que mwana yako ya Congo. Nde esika nga na suki. Voilà. Bongo avant ya ko développer ba makambo ebele, bongo tokulukana nutoyeba. Tango honorable Francis Aibisi biso misala na yende ko voter. Donc c'est-à-dire misala te ko voter, eza to bengaka na français métonymie hein. Ezo figure de style en fait. Ezo ekozala bato yo baza bénéficiaire misala na ye nde ba ko voter. Misala ngo eza nini honorable? Et boko yo nengo pesinga micro boy. Est-ce que yo zo bénéficier te? Ozo bénéficier pe na kata musala na. Oyo nga nazo aider. Nazo aider ba veuve. Nazo lutter contre banditisme. Nazo lutter contre délinquance juvénile. Bolobaki yango, nga na lobaki yango déjà. Il y a 5 ans. Nasina lobaki yango na kotanga anete. Ba o ba yebi ngai. Na kotanga pe place na uta kite. Ti kino na koma boy. Ma nzambe yemoko yebi luto nga na sali. Soki pe bokiti pe na ba site otuni pe okoti pe na ba adresse na nga email bien okomona misala oyo honorable Francis Kabemba si o cité nazo mibenga déjà honorable parce que nabikaka ke na sina leki déjà parce que za musala o nzamba pona na kana ngai na cadre au cadre ya république oyo
Banditisme, VIH, pauvreté, protection de veuves et des orphelins, de l'école juvénile. Et ça, bongo, babiloko, honorable Francis Kabemba, a lutté contre Yango. Est-ce que déjà, au Tiango, en exercice, si tous les bakaka, pour aux gens, a besoin peuple à voter, yo? Nous avons besoin ya peuple à voter parce que nous avons mené muta pour na place wana. Ce qui nous avons besoin parce que eza uta mbota manangai. Libota nangai yebinga population ongai nazo encadré. Je suis encadreur de la jeunesse, nazo encadré ba maman veuve na ba orphelin. Lelo kutu na tongo na pesi mutu moko na kotanga combien te parce que mbongo eza na tina moko te ezaka kambo mbongo toyokani nazali ne na besoin de tokende liboso po mboka na biso ezo avancer te. Mais est-ce que honorable Ozo pensait que Moutounion soit à quoi approcher pour le moment peut-être que Lukali Sungio Sungaye pour Tomonio déjà Sungaka déjà ba maman veuve ba orphelin de Tomoni awa Azo yate pour na ba intérêt na ye et puis peut-être à voter na yote Ozo penser nangote. Bon moni batebele baye bakate au moins na kati ya mboka na biso batu mingi bazande na bozanga koyeba. Bien que tu m'as forcé de parler lingala, je me force de parler lingala. Ça c'est bon. Mais vrai congolais, il faut le bapper lingala. Bato ebele bazoye bate. Mutu avota keza o yaza na souci ya ko devenir na ya lobby. Je sais pas ceux qui vont développer ngone nango na mission na bino plus tard, mais mutu o yaza na besoin ya ko koma lobby o ya botamaki nango ke ngai mwana ya boy. Ou bien ngai na tangi boy, ou bien ngai na sali boy stilelo kino lelo naza na elo côté alors que kuna esika wana esengela kinga inde nazala wana il fallait que batia batuneti ba Francis Kabemba ozomona pona mata kuna na lobela batu wana pona kolinga jamais que mutu o ayebi ba longola ye batia mutu mususu o ayebi te parce que azali na bombi. Mais natango yo ba député bozaka toujours na maloba sukali pour nous convaincre les populations. Mais ceux qui le population lobby qui yende motomala moto voter to bimisaye to soutenir ye alors comme à la parlement au kangi munoko peuple ango ko s'occuper même pas na ye na ebité idéologie ya honorable Francis Kabemba eza nini lelo ceux qui a ju bokondi peuple congolais s'attendre na nini. En tout cas na kosenga na peuple nangai flatérité. Je ne flatte personne. Je roule en carrosse. Eza pona ko se vanté nazali d'une famille quand même au Nzambe à Pambola déjà. Mutu o yayebi ngai ou bien ayebi nga à travers mutu akoyoka pe makambo mususu o ezali. Nazo flatter peuple te nazande ngai nde na souci ya population nanga po na kondimate ke lelo yo leli kwanga lobi leli lipa e bongo lobi soki na monyo lobi te apusi yebi se ke nazate se ke na kosi nzambe na kosi mutu te mais na kosi nde nzambe na ngai naza na besoin de population nanga o balobi la kisa ngai ko péché comme ça lobi na comme un pécheur. Mais honorable Francis, et puis tango bandeko ba otala yo ba oloba yango honorable azokosa biso to azoba maramba solo. Po basé belé to boy ko tanga ba kombo na politique ya mboka na biso mingi ba komba ministre bazawa na ba député ba bimisa kama loba sukali. Bazala kepe na souci ya peuple congolais lokola yo zo manifester souci na yo lelo. Mais si le loba réagissait te batika peuple ango na souffrance ango comme lisusu na niveau okutu bango bakutara peuple te et mata lisusu niveau. Honorable Francis na koloba mingi te bato o ba souffra na bango na ndenge na bango pour souffrance misusu pe babota mape na souffrance misusu pe babota mape na ko zuwa kaka na bozui kaka. Mais nga souci nanga ezali que n'affiche que hein batu mususu to le kata moins nombre pour to la pauvreté en mboka na biso eleki mingi mama nanga Rebecca. Mais oui que pour to la pauvreté ici là
il faudra, je sais pas moi, mettre en place des activités où eko sunga bande kuebele. Parce que pauvreté ezaka kate na kosisa pauvreté pour na kokabela ka motonya so robenga ngana ndela honorable na pesi moi mikie. Mais na ebite est-ce que honorable Francis azana lo lengeni na kosisa pauvreté na mboka na biso? Mais ce qui otangi na kati ya lutte na ngai okomona bien, nazo lutter contre banditisme. Nazo lutter contre VIH, nazo lutter contre protection à veuve na orphelin. Makambo nyonso tu wana eza motuya, nyonso tu wana isengeli bo voter Francis Kabemba avant d'ana esika isengeli comme ça toyeba nini nango toko débattre yango na ba o basimbaka ba kesi ya kosisa makambo wana. Voilà, mutuna la ngai ezalaki pe en quelque sorte na o sengi koyeba ba œuvre ya honorable Francis Kabemba eza nini tango ya azo luka asunga pe population pour pauvreté za la société. Ba œuvre nanga ezali, je vais pas trop m'inventer hein. Ba o ba romo nanga na télévision ba yebi na zana ba adresse ebele mais na kotanga ba adresse te po ekoma o te afanda ka boy luka ye place boy sala ye boy. Nazo supporter ba veuve, nazo supporter ba orphelin, nazo supporter ba agriculteur, ba jeune oyo bazana besoin ya kokoma ba cadre, ba haut cadre, pas ba cadre mais ba haut cadre lobby. Neti ngai, neti pe ba oyo tozo betabilo maboko que oui, asa ministre intel, asa ministre intel. En tout cas pour nanga peuple congolais, to simbana maboko na maboko, tenons-nous la main dans la main pour bâtir notre pays. Idéologie nangande yangwana mama Rebecca. Honorable Francis Kabemba pesa pe misala na bandeko mususu pe afutaka bango pe malamu parce que lutter contre pauvreté eza na uti ko pesa explication wa bon explication comme tel mais une bref compréhension eza ki bongo motote ando lelela yo tango nyoso honorable est-ce que o aprena pe batu ba péché na place baya ko senga ka o nyoso na format kutu batu na mosala nini na domaine nini et puis batu ango baganyaka nini na koyebisa o mingi te il faut kitane na basi peuple na biso azana besoin yeba mingi peuple wana o pesa yo pe confiance peuple kaka o ya komona Francis Kabemba akoyeba kaka akobengwa ta na téléphone na yo akoyebisa ke papa na biso na toyebi ye yo lekisa kaka émission oyo omona kaka de qui s'agit-il? Voilà. Donc honorable Francis Kabemba azolobana ba assurance ebele. Hein? Ebele ya ozali misala asala ba makambo na yenyo sololenge leka. C'est à vous de découvrir hein? Parce que na moment otozali ebele ya batu bako sala pe ba choix malamu ebele ya batu pe ba sala ba choix mabe. Mais ça va pas finir comme ça. On va quand même poser quelques questions concernant les élections en question parce que honorable Azo loba wa élection bo votenga. Est-ce que vous êtes sûr que élection ngo et causa na Congo par rapport ya ba tâtonnement na ba marche oyo opposition azo bongisa déjà mokolo ya le 26 babiloko nyonso eza ba obstacle nyonso eza ko se présenter devant ba candidat bino na devant biso population. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection? Maman Rebecca, merci mingi na ndenge otuni likamwana. Avant que tu yo pesa nga micro oyo ngai na loba. Na tuni d'abord yo intellectuel, ngai intellectuel. Ceux qui yo oye na centre oyo ba ebiso ke awa bango na inspection générale ba yo kanakate ba maka 100% te. Okopesa droit d'inscription ou bien que le centre il y a 100%. Le col ngai na pesa qui na provincial na PCP moi le meilleur ngai na provincial na national. C'est que naza sukaka ke na centre wana ya compilation wana. Résultat ya bien salé. Pour ngana zo luka na zo diplôme. Est-ce que na okene na école oyo ebimaka 100% ou bien oza na problème? Nalandaki camarade Mokia alobaki aza commerçant asala jamais na ba gouvernement mususu wana boye oya ye izali mbongo ya commerce soki élection ekozala te na complété te ye moko yebi ngape na lobi oya nga na pesi
ezali te que na sala boye na sala boye comme na sala qui sort que kozala il faut kaka élection na ezala pe ekozala toujours parce que o amonaki que élection ekozala te il fallait qu'il bonga o ya ye mbongo na poche na ye ce que sala qui est plaisir à kopesa c'est qu'il était sûr que machine est normal comme moi je suis sûr que na centre oyo ou bien école o na ye ko sala examen nanga qui dit examen d'état ils ont à 100% c'est que na koleka toujours na ba exécutant wana lauréat ou bien pas lauréat mais na la figurer parmi ba candidats au ba oza publié na ba liste ba examen d'état au ba oza la reçu. Alors je n'ai pas à parler sur la machine à voter, je vote encore sur cette machine à voter. Donc pour honorable Francis Kabemba, il vote, il a ajouté encore pour la machine à voter. Donc pour vous, honorable machine à voter, il y a un monde comme ma bonne élection et puis élection Ezali. Ezali, maman, élection Ezali. Élection Ezali et je demande à ma population, moi na Congo, mutunyo surtout vraiment vraiment congolais, a freiner eloko wana te. To tika koyoka biyoka yoka. To kende nano na nzela wana. Total la Cameroun, total la ba pays mususu total na ba Euronews na banya surtout wana bazoke na ba élection et kene na koko so ke na boyeme basi ba ke déjà na ba élection. To kene kaka na voix wana. Élection na biso ezali et koleka na bien. En Chiluba on dit Nzamba kubenisha. En Swahili on dit Mungu akubariki. Ngape na lebi na lingala Nzambe na biso ayebi élection na biso ekozala. Ezala na bututo na moi toko voter. Ceux qui yo voté te lelo oko voter. Mais est-ce que jusque là ba machine non peut quitter? Nous sommes aujourd'hui c'est les 24 les 25 voilà. Aujourd'hui c'est les 25 pratiquement dans 2 mois. Totieka dans 2 mois ou soit 1 mois na peut-être une 29 jours comme ça. Nde ba élection ezoleka mais jusque là pe ba matos nyonso na le comité na ba mboko akati kuneske ba ko voter to yo souci ezaka na Congo na Kinshasa to voter parce que ngai honorable Francis Kabemba na postulé na Kinshasa. C'est vrai que vraiment nga Francis Kabemba na voté ou bien na postulé pour la Kinshasa. Moi je me bats pour la nation congolaise. Non, pour la Kinshasa. Quand je vais quelque part comme ça, je vais soit comme ça, je vais pas seulement pour Kinshasa. Je vais passer dans la tambola kita, dans la tamboli partout. J'ai vu la souffrance. Yamboka oyo. Là où le bateau n'arrive pas, là où les pirogues n'arrivent pas, et Rokoma, parce que Nanga a reçu de l'argent. Avec tout le respect, aux autorités Nabiso Wana, président Yasseni, à Zwimbongo, qui vraiment subvenir à tous les besoins au peuple surtout congolais parce que j'ai suivi quelque part dans des infos comme ça hélicoptère essayé qui n'a autant un nombre parce que n'a vérifié qui je suis pas du membre, je ne suis pas, il y a un comité à membre, il y a comité à suivi à Séni, mais il y a des camions qui sont venus, il y a des hélicoptères et j'applaudis beaucoup pour cette œuvre là. Toi qui n'es bongo lobby toko bakisa susuma. Je suis content parce que si place est comme à Kate, pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu tricherie. Il a acheté des hélicoptères. Merci beaucoup, monsieur Corneille Nanga, mon président. Merci beaucoup pour nous échappé à ba camion wana et j'encourage encore action wana. Ekoya. Mais je suis sûr que l'élection les 23 awa. Maman Rebecca, olinga te. Kabemba Lumbala Francis numéro 152 Toko Kenega na ba urne. OK. Ndeko Lumbala. Ndeko Francis Kabemba Lumbala. Na ebité tango zolo ba bongo ezana bandeko msusu ba otala yo ba koloba est-ce que ndeko Lumbala azolo ba marambo ya solo to ya lokuta. Parce que ebele ya bato net nazina na ngambu ya bandeko na biso ya opposition. Bongo bango balobi machine wana ezala même pas machine à voter mais machine à tricher parce que déjà basali na kati na ya machine wana ba application ou eko permettre
bande konabiso ba tricher facilement. Yo posant la liste à bateau ba ko tricher na machine wana te. En tout cas na sili qui déjà koyebiso ki pain na ngai ou tabokoko na ngai tricherie ezalaka te. Attends école tricher te. Et bon honorable to la vérité. Une fois en école au tricher te. Une fois, deux fois, une fois kaka na école. Olingi ngana tuno question moko. Ba question des akaya biso te, mutuna eza yo invité nanga. Kaka mutuna kaka ya yo. Nga pe ba question eza nga mutuna plutôt réponse eza nde ya yo. Une fois en école honorable tikala ko tricher te ata na ndaku ofongola sani ata tozo ata mosuni ya papa. Soki na la question ceinture na ngai. Hein? Ceinture. So parce que là na la ti bretelle là na la ti ceinture na la ti de bretelle mais ngana zala ki kaka bon isa makama ko ba mingi te mais papa asa ebisa déjà mwana ke ngana sina bima l'échec darata papa zaka ne ma ele ta ebisa mwana ka bima le premier de la classe alors ngapela nzaka le premier donc yo tricher na ote ah maman na bani na ceinture est-ce que ebi oh ba comment ki na si ma ceinture wana oh je vais aller pisser. La toilette, on attend, on a rekende boy, on a fongoli ceinture. Yo yebi. Naza na camarade moko wakan Kolongo Louise. Ya azala kinde mama na tricheur. Ye kana ba ni pende na ye awawa. Soko sala on dirait mokusa boy nzoka nde population balimbisa biso mais ezaka nzoka nde réponse. Soko seka boy. Eza numéro boy. Essayez. Ngande ya ceinture. C'est quoi? On a triché na nyango mais élection tour tricherie ezate ezali des machines à voter. OK. Voilà, merci beaucoup honorable Francis Kabemba. C'est vrai que télévision ezaka mingi ngonga masona biso ezalaki milai ya mingité parce que tozo tambola na simangonga. Mais na yebi na bandeko nyoso bakolanda biso peut-être bakozana besoin na yo tokoluka kayo lisusu pona ba émission. Mais n'habité par rapport ya élection oyo par rapport ya numéro 152 honorable Francis akoyebisa biso nini bandeko basala nini. Ah, nazomona tenons-nous la main dans la main pour bâtir notre pays. Ezali bongo, c'est pas moi slogan nabino. N'habité honorable Francis bandeko bazela nini de votre côté. En tout cas, nakosenga d'abord toute la population en Ngaliema. C'est moi l'étoile de Ngaliema. Je salue la famille Kitenge, je salue la famille Boboliko, je salue la famille Itambo. Je salue la famille Kabemba, résident là-bas, les Mbal et autres là comme ça. Tenons la main dans la main, mais bisous surtout quand il longo. Ce n'est pas que parce que Batangi, Rebecca, Batangi Bouye. Et toi, l'angalé malabinonde yango. Maman Rebecca na Rosaka na ye. Attends na téléphone, attends na WhatsApp. Soko benga attends na 5 heures. Maman Rebecca na 6 heures na koya. Tokutana. Tout ça sous émission sous. Na pesi bino mbote mingi. Étoile na bino yango. Des gros bisous. Ngaliema eza monene honorable. Ngaliema eza monene est-ce que au kokota na ba parcelle nyonso bande kwa Ngaliema pour lelo honorable Francis. Eza la té honorable tozo benga pona no ba fotete mais eza honorable akotika la même après les élections. En tout cas ngai nazali honorable ya kolokota na balabala te. Na se réserver kotanga quartier place na Botama mais nazaka étoile na bango. Nazaya bango ata république échangé attention surtout échangé na bana déjà na bango moko tango bakomona émission na yo maman Rebecca ya émission na biso sur comme ça bakoyeba bien que wana za ya biso pe ba misusu pe déjà tango bakomona yango bayebika ke wana za ya biso naza ya ko discuter kutute ata na pesi ata moi chiclete mais bayebika ke mutoto moni wana aza mutu na biso. Ok, une dernière question, hein, parce que là vous déclarez déjà une box. Une dernière question, en fait honorable pour les opposants, au baso soutenir, opposition, au baso soutenir, élection T, ezalate, au quoi ça va en tout cas, comme disait mon père, hein, mon feu papa. Père son âme, il a toujours dit, écoutez, les Juifs respectent leurs coutumes.
coutume na biso eza boy élection eza ya biso mutunyo surtout asaligné kaka na ligne wana eza vraiment parole de papa nanga wa botanga mon père biologique pas adoptif mais biologique. Il me disait mon fils tu sais on peut aller à gauche on peut aller à droite et ben les juifs respectent leurs coutumes. Bino peut respecter la coutume. Ce que l'élection est commune en boka na bino, oyo ka sonité kende atoza na mutu ko voter te na tongo nzambe no bia koko na yo akopesa o mutu moko boy oyo ko voter. Nde place na biska congolais nyo surtout to biangami na maponami to kende ka na belle élection ngo. OK. Congolais nyonso tout to biangami solo na maponami to kende kaka na ba élection yango bongo ezali maloba ya honorable Francis Kabemba na bandeko nyonso balandi biso. C'est vrai que ce qui honorable Francis bien kauti déjà kopesa quelque mbote na famille Kabemba ba famille oyo abutu kotanga wa mère au moi et si li bongo te po bato baza ebele akoko bakisa quelques salutations na ye na bandeko balanda ki ependa na o ezali émission na biso ma solo ya kin. En tout cas, na pesi d'abord mbote mingi na secrétaire nanga Anthony Bitangilai oyo azali vraiment ya ngai confiance na ngai Anthony salaka musala na parce que le kumu ya famille na ote me amboka na biso ekende na pesi Trésor Kabemba na pesi na yebite aboyi na tanga komo na yeme na otanga komo Judith et qui n'est qu'à bongo na pesi famille Chimenga na pesi pe famille ya mama Rebecca Mbote na pesi ba mama nanga ya Baramoto ya Beate ya Maluku ya Kini Mobimba Mbote honorable na bino yeyo voter utile ko voter inutile te ke oba monoka na tâche boko bwena uti ko voter il faut ko voter buto yo yebi bino mo boyebi. OK. Mais voter utile moana ezaka un peu bizarre. Batu ba luka utile ba mona ete utile lo utile mona na raté. Bongo lelo merci mingi na zakine esengwa ko yamba bino na masolo ya kina avec moi Rebecca Bilendo Pukuta la servante de Dieu. Bozaki ebele bolanda ki biso bongo conversation na biso ya lelo je pense bien batu ebele pe ba ko commenter voir même sur notre chaîne YouTube. Ceux qui bozali bo se manifester na senga rabino toujours. C'est vrai, bon mon a toujours ba émission na biso bozwa kapetan ya kotala après kotala bo tikeli biso commentaire. Ce n'est pas que vous allez commenter pour insulter pour faire n'importe quoi en fait. Benga biso ce que vous en avez besoin ya kosolo la yo moko na honorable Francis Kabemba okobenga numéro eza na se ya télévision na yo ngai na komema yo et pas honorable même par téléphone bokosola na ye po otuna pe mituna soit okopesa nga mituna na yo nga na koya na kotuna honorable à ko répondre yo facilement. Voilà, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Bongo pona lelo, je dis un grand merci à toi Aaron Lubamba derrière la caméra, tonton Mwinga Mobalia Sérieux Makasi et à toute ma famille Pukuta depuis Champagne Kinshasa, je vous love ya trop. Na bande konyo sope Horizon 33, boza ebele bande konanga la linga kabino mingi. Au revoir.